Mbote na biso nyonso bayekoli ya anglais na lingala to ba abonné ya Talk Lingala with Joe. C'est vrai, chaîne o eza Talk Lingala with Joe eza esalamaki initialement pona bato balobaka anglais mais bazo linga bayekola lingala. Mais pour l'instant nazo faufilé bino ba étudiant to bayekoli ya anglais na lingala na chaîne oyo. En entendant ça, il a bino chaîne na bino moko. Et voilà, les na memel bino leçon moko très importante, vraiment capitale. Leçon et kozala autour ya ba question oyo batunaka na frontière et kozala frontière ya aéroport to ya maritime to kozala ya ferroviaire to kozala ya il y a mituna, donc n'importe quelle frontière, tant vous êtes devant un agent de l'immigration, il y a custom officer, nengenini o ya no la mituna wana mituna o na tie ezali ba mituna basique, ba mituna les plus demandés. C'est vrai, chaque situation est gozala na mituna supplémentaire ba tuna mais na ba pays anglophone. Principalement mituna oyo batunaka na frontière yekola mituna wana na lingala et sans plus tarder toleka. Hi everyone, Josh here for another Talk Lingala with Joe. Today is a quick one. I'm just going to teach you some of the questions, some of the common questions asked at a border port. It is true that this might vary from country to country. Different border, you might encounter different questions, different situations, but we're going to go through the most common ones that you may encounter. Can I see your passport, please? Nakoi komona passport na yo? What's the purpose of your visit? Ntina ya voyage na yo ezali nini? Nini ememio na mboka oyo? How long would you be staying in the United States? How long would you be staying in the UK? How long would you be staying in Australia? Okovanda tango boni na Amerique? Okovanda tango boni na Royaume-Uni? Okovanda tango boni na Australie? Where would you be staying? Okovanda wapi? Okovandela wapi? Can I have your customs form, please? Can I have your customs form, please? Na koki komona formulaire na yo ya déclaration. Customs form to formulaire ya custom ezali papier ya déclaration. Déclaration ya biloko oyo olingi okotisa na mboka oyo. Ekoyi na ope koza biloko olia, o préféré o mema biloko olia ya mboka na bino po kelia na mboka nozokende. To n'importe quel eloko. Biloko oyo olingo kotisa na mboka wana. Bato ya ya custom fuba yeba yango. Ezali biloko nini? Est-ce que eza biloko oyo batoleraka ekota na mboka wana to oyo batoleraka te? Donc il faut bamona yango. Il faut déclarer biloko zoya nango. Can I see your customs form, please? Can I see your customs form, please? Nakoki komona papier na yo ya déclaration. Are you bringing anything into the country you want to declare? Umemi eloko moko oyo kolinga ko déclarer. I'm going to take your fingerprint and a photograph. Nazozwa ba empreinte digitale na yo, nazozwa yo misapi na photo. Can you place your index finger from your left hand on the screen, please? Anglais. Index, so you can index ye to like ça misapi. Name on français, index. Oyo ya mulai ya katikati babengake middle finger, musapi ya katikati. Index, musapi ya katikati. Ndenge zana
na lingala babengi na anglais musapi ya katikati, middle finger. Middle finger. Très 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 dangereux musapi na ba pays anglophone. Komeka kolakisa mutu musapi te. Eza ofingie. Soko za na bamboka mupaya omoni mutu alakisi musapi boye afingi yo. Eza kofinga mafinga salité très dangereux kosalela musapi te na mboka anglophone. Middle finger. Oyo musapi ya bag na anglais pe babengi kaka ring finger. Ring bag ring finger. Musapi oyo ba marié balatelaka bag yango na anglais babenga yango ring finger. Bag ring. Ye babengi ye small finger. Ba misusu babaksa babenga yango pinky. Na Londres babenga yango pinky finger. Small finger. So baibisio tia index na machine oyo ezwaka ba fingerprint, ba empreinte digitale mis oyo ezwayo misapi. Balimba enregistrer misapi na yo po kota. Dengo zokota na mboka na bango ba ozwa misapi na yo. Balimba zo misapi na yo ba empreinte digitale na yo okau bayebi yo nanu te oza mutu alolenge nini makamni oyo kosala na mboka na bango soko sali crime po balandela yo ba oyeba yo na misapi wana. Then your middle finger, your ring finger and pinky. Sima okocha musapi ya katikati, musapi ya bag, pe musapi ya mukie. Now repeat that with your right hand please. Sikoyo zongela yango na loboko na ya mobali. C'est-à-dire ocha misapi nyoso basenga kiyo na loboko na yo pe ya mobali. Oche ya mwasi, tia pe ya mobali. Now can you repeat that with your right hand please? Thank you. Now can you look into the camera and hold while I take you a photo? Siko na kosenga na yo tala na kamera pe ko bouger te tango nazo zwa yo photo. Do you have questions? Uzana mituna kotuna? Okay, here's your passport and have a safe trip. Passport na yo yango yo Mobembo malamu.